naza d'abord quinois donc naza 5 fois quinois et pour na botami 5 fois quinois batumsu baza ba une fois quinois deux fois nga 5 fois quinois donc ba zuida ko sala nga na kisasa ba salinga na kisasa na botami na kisasa na koli na kisasa na sali makap j'ai tout donné na kisasa 3 fois champion du Congo, plusieurs fois champion de Kinshasa na full contact na kickboxing alors par là quand na sélection il y a Congo lisusu il y a full contact so taliba combat to ba Holanda obeti maître Churamboma ou l'imbattable Churamboma na internet au monde émission ba combat na bundana ba Gabon na kin to bandai kuna na Gabon équipe nationale après to suki sa na imika ça me récompense bango ba luka ko sala makasi na yo moko après bango ba ya ko mettre liboko na bango jamais au monde na Congo bon ceux qui te lobby n'engona parce que na moi obiso to zaki ko évoluer ba sportif bazaki délaisser en compte yo nango ebi ke ba sportif ba considérer biso lokwa batmo batangate ba voyou ba to ya n'importe et classe asuka ya mokili ndeza kabiso discipline en tout cas si yango sala nga différence na ba sportif ba na Paris to zaka na paro na bango yango na ponga na sala 12 muso asala judo apamba muso asali karaté apamba muso asali kickboxing apamba muso asali catch apamba lit apamba nga na sala yango nyonso 12 mikolo ku nolinga na kende 13e mukumbusu funa que tela bata mukumbusu kuna na ibana za andeni c'est pas ça mode de vie otokolinga omoni na lobaka likamo mère fois ba okasonde ko finga na ko swana ko zale mpoli na internet ndeza mode de vie or que suka na ngweza la kaboy omoni ba jihadiste ba bandaki po banda ko ba bate banda boy bo fingi ye botongo ya olala ni na tongo na butu ya che bombe na ndako bokufi makamango yango quand bozo leka na ba media il faut boyeba la plupart pe na yeba te onde boza pe na bande ko sute botikala bino na mokili. La plupart des gens qui sont dans les médias sont dans la famille. Parce que mon limite, mon toit na papa ni na maman nae. À côté de moi, moi sur bien bas. Alors makambo bana bas sur la télévision. Dans le bana nous boba Congolais soit zolandangai et dembo. Naza Congolais. Naza une organisation mon côté na makamba fali ni na sécurité ni na protocole ni na nazo lo tant que sportif et en tant que Congolais. Naza pour 400% conseil réseau bêta et puis ko bêta le 28. Congolais soit zolandangai et dembo. Naza Congolais, Naza une organisation mon côté na makamba fali ni na sécurité ni na protocole ni na nazo lo tant que sportif et en tant que Congolais. Naza pour 400% conseil réseau bêta et puis ko bêta le 28. Kabila fa longo na pouvoir pour musique ezonga certes ça ki bon na ndenge batako mba nzemba mabe batika bana mitakala tout ça bazocha basi bazem dembo et bila ba pousser to nga ezotambo na Château Rouge na musu na mone na gare de midi côté ni ya Bruxelles kuna ba misemba che bazemi wana ba comédien ba pasteur non ezande bango moko batatana bazolata ba polo ba musicien wana bo musicien na ndako lambelier semul conséquence fa bimana mama il fa bimana bana tika to lo baboye ami internet na pesi bino mbote bisika bozali bozabongo en direct ya chaîne na biso JC Mwanda TV émission na biso deuxième épisode eza lelo ya tam tam du moment lelo tozo yambela bino père de 5 mobile il y a 2 mètres kilo na donc 130 kilos en fait. Donc, si on a bien bandé là, 2 mètres, 130 kilos, paire de 5. On a repé sa bongo. Bonsoir et bonne année. Ouais, merci Mingi. Yabadembo wemo. Mon tété la solo. Mon tété la ke ma fume. Ouais, naza pas na yoba question za yoba réponse za yangai. Ah OK, on a déjà première invité na ngana kati ya émission si émission sika. Oh, ya solo. Ouais. Comment on dit? Chaîne P sika, émission tam tam du moment. Tam tam du moment. Ah, do mbonda oye beti na 2020. Ya 2020. Do bango tu balai na bango. 2000 vitesse à 2020. En plus na moi ça m'a défou demba we moye beta. Il a ébiso mutete la solo. OK. JC Mwanda vidéo l'international. Déjà merci pour na ko yamba na plateau na ngai. Na repesa merci susu na Ornella et Sambo oza bongo na sima ya caméra. Maître ngana solano déjà photo ibananu ba mona ka Churamboma ba mona Churamboma père de 5 maître champion kebi pété o rabo ozaka no rwandais mais o dembela ka la kati ya ba congolais donc vraiment mais quand peut solana na ba fan na yo yo wa koko adage ngai maître Churamboma d'ailleurs naza d'abord quinois donc naza 5 fois quinois. Et pour na botami 5 fois quinois batumsu baza ba une fois quinois deux fois nga 5 fois quinois donc ba juida ko sala nga na kisasa ba salinga na kisasa na botami na kisasa na koli na kisasa na sali makap j'ai tout donné na kisasa donc naza pena quinois il y a 100% donc en plus naza mona ingasa na suka donc en définitive mona nchangu quoi maître Churamboma botami lokola bana nyoso tout na famille à 6 naza mona liboso na maman Yvette je le salue à penser à ma mère mon père il est déjà décédé paix à son âme na sali sport nanga
na Kingasani grand maître na ngazaki komo na grand maître Kofo bana nchao nyosu ba yebi grand maître na bomaka ina mbeli na basoda alors yem ta formaki biso alors ti formation tanga ko kufa tozaki déjà ba ceinture noire on a évolué allez tobandi ko sala scoba compétition ba championnat ya ndenge za la liboso ya quartier ya commune commune après commune boke ville Kinshasa championnat du Congo nazoki chance à robima 3 fois champion du Congo plusieurs fois champion de Kinshasa na full contact na kickboxing alors par là na kota na sélection ya Congo lisusu ya full contact so taliba combat to ba Holanda obeti maître Churamboma ou l'imbattable Churamboma na internet au monde émission ba combat na bundana ba Gabon na kin to bandai kuna na Gabon équipe nationale après to sukisa na Imika donc après wana na longo na koti Angola na koti Angola toujours na continuer sport nanga na bimi 2 fois champion d'Angola ya boxe 2 fois champion de Luanda, 1 fois champion d'Afrique, il y a zone 6. Donc, les boxeurs partout dans le monde entier, ils sont champions, mais ils ont chance de champion d'Afrique dans les Soto. Ils ont poto na Normandie, na Rouen pour na Lagekuna, na Bundi na club, il y a monsieur, il y a coach Gilbert, na Bundi wana quelques combats après na Zonga, Léon a évolué dans les Valois, club mon petit na Terririne. Ok. Ce qu'on a ba victoire surtout au Japon na Congo. Récompense nini au République démocratique et PSAO na niveau ya sport. Dembo République démocratique et PSAO mutu récompense c'était bango baluka ko sala makasi na yo moko après bango baya ko mettre liboko na bango. Jamais au monde na Congo et bon ceux qui te lobby n'engona parce que na moi obiso to zaki ko évoluer ba sportif bazaki délaisser en compte yo nango ebi ke ba sportif ba considérer biso loko batmo batangate ba voyou bato ya n'importe et classe asuka ya mokilonde za kabiso mais bazaka na posa na biso certes na opesa bango torté parce que ba sportif to se comporter d'une façon mutako zo na maile ezate eza raro mona mutako la oh mais sportif a raisonné bo ndengeni alors siko yeko sala ke na déconsidération wana yango moni ba konzebele makam bazaka na besoin na biso mona bagardiko o mona partout na sécurité mona ba sportif mais tant que comme makamba solo mona batika na bango biso mona ba zina makamba susu alors sport et pessinge le côté au contraire ngaku ndoba kongo ndeza na nyongo na ngai parce que moi j'ai fait le nécessaire mais bango bazong selanga te mais chance nango parce que na formé na plus de 3500 athlètes na kin na ville ya Kinshasa mobimba donc tout ba Congo à peu près bolelo amsu azaba champion na Grèce awa diakamba amsu azana Afrique du Sud bazo bunda c'est toujours moi donc un jour na bi ke ba ko récompenser na les avantages pour na déjà ba ko récompenser parce que quand on parlera des abimi champion d'Europe awa na Turquie Emmanuel Diakam jour ba ko yambaye na ozala wana na intata na c'est moi ba abimi ba champion d'Afrique du Sud wana ba senti tambo yamba bon qui est son père moi donc na sali quand même bien ba ko récompenser ngai. Maître Siko, on a bien côté la mozindo ya moi biographie nos parcours non sportif, on a 12 disciplines. Et 12 disciplines, ce qu'on a discipline au Gironde. Non, la différence na nous yomo vandi bobi ke so mutameki na na obete discipline so ki mutameki na obete discipline D so ki yebo na obete discipline donc tu as 12 wana au Gironde vraiment moralement en fait. Et ça dure trop cause on a 12 disciplines en tout cas si yango sala nga différence na ba sportif ba na Paris to zaka na na bango yango na ponga na sala 12 musu asala judo apamba musu asali karaté apamba musu asali kickboxing apamba musu asali catch apamba lit apamba nga na sala yango nyoso 12 mikolo ku nolinga na kende 13e mukumbusu funa ke tela bata mukumbusu kuna na ibana za andeni donc na gérera ngo très bien en respectant les autres batu musu pe respecter bango mutu na discipline songolo ba misu na sala ngo na Kisasa na Afrique mais awa na poto na ko bakisa catch na judo na ATT sika ba drapeau blanc bazali kuna nde sika bena judo sala mwana pagi donc na zawana maître Mouza zali ko encadrer grand maître Ziko pour na judo na ngakwa alors isali ke na géraka yango très bien en respectant les autres quoi mais na yebi tanata ko bete lingo te na nzela te ko bete lingo bana ba sal nyosu na kendaka na yebi chance nango za na yebi ko respecter ba norme na bango so ko tayi na ba YouTube ko mona so na kesa la karaté na la ta kamina bilamba karateka na buina bango kitoko so ki na kesa la lit na la ta kamina bilamba litaire na sai na bango bien so na kesa la judo na la ta kamina judo ki ya bien na kesa na bango judo tout na sala bango bien. Ok. Alors le Bija Club a été donc on a passé déjà na sec nono vraiment on a passé sur ma félicitations na Nathan ouais hauteur aux Olabiso médaille il y a 92 bah moté sur na Cortel mais c'est ça mettre pas comme les autres mettre ngana tout na mikolo na monyo entraînement vraiment et zongi vraiment makasi on direct retour à Kin vraiment félicitations déjà na mariage. Entraînement obiga ozo préparer et l'oro ya très important. Si bon moni entraînement biso na monde na biso ba sportif ba mitika rapide.
yango moni omona mutu webaki ye maître omona tanga komi na poto moni c'est mitiki rapide parce que au s'entraîner danger après quelque temps au lâcher yango moni to omona nzoto baby ba tozo croire les sous te que aux sous sportif ko luka ko laxa to ko sportif ko bi ko luka ko se comporter ndenge moko boy ko ba tozo mona mais sportif akomi boy ndenge ni or eza pona ko lâcher discipline songolo sala entraînement sala et sala yango biso tozaka toujours na ba salle ngana ba salle na biso na so moyi na zongi nga parce que na comment ko servir ba sparring na ba champion d'Europe ba champion du monde ponga mo pe nazo préparer funa bunda un grand combat totala soki nzamba sunginga na totala ndenge to kosola na manager na entraîneur nga il faut na sala un bon combat au pene kozala egotika la sous du siècle quoi et ça là on a Pologne après sima na ego va na ngai bombelo ke swana ya un bon combat wani oye après si toza na Paris ngana yo totala na internet parce que a toi na giga illimité ba méga eza illimité affaire ya mi José na sur vidéo et circula qui déjà au moni vidéo wana ndenge la fille azaki agressé poignardé na train na ndenge bimi na train a koi na mabele réaction na par rapport ya monde na biso ba chroniqueuse ou bien ba médias en ligne. Non mais déjà tu condamner d'abord fermement action on a déjà ko bimisa muninga makila ko cha muninga mbeli ndengona c'est pas ça mode de vie to kolinga au moins na lobaka likamo mer fois ba ka sonde ko finga na ko swana ko zale mpoli na internet ndeza mode de vie or que suka na ngweza la kaboy au moins ba jihadiste ba banda ki po banda ko ba bate banda boy bo fingi ye bo tongo ya olala ni na tongo na butu ya che bombe na ndako bokufi makamango yango quand bozo le kana ba media il faut boye ba la plupart pe na ba te onde boza pe na bande ko soute bo tikala bino mona mukili. La plupart des bana baso wale kana média ni wate so wazaka na ba famille parce que muna ndimite muto aza na papa ni na mama na ye akotika mwana mwasi be mbali alo makambo bana baso balobaka na télévision musupe no mona vai na kata ndako na tike na sous-vêtement pe na ya pamba mais oza danger te danger lingolo bate fotika la bon dembo ningo lati bolingo boza mwasi te na ine biso secret moko ba mibali to respectaka mwasi ya bomba nzoto na ye yo so mono ke somba kuanga na Château Rouge okozwa o basi ba fungola bakasa il faut attaquer to keso molwaka oyo bakangi bakasa nde bachela ngo bafungola na mona ngo kaka na tala ngo na finance eza bien kasi babi fineli yango na moni bana ba osala makambo wana okoza na respecter na vie mutu so akobalo après 2 jours atiki po akoyoka po ayoka mibala poto basabi yoka bazala songa ko fixe zo vele bako seka okebala nani o wana balakisi ye vie na ye na loba kombote petit na biso moko pa bota ki dernièrement awa banga baboto laki kutu mwana pona makambo ya salaki kotika la mutaka ko sala mundela bite muto to kopese mwana te attention il y a des choses na condamné yango nde bazokani ndenge bazoki sinde ko nga mwasi bakoko loba na bango nde ba mesana ba délire na bango toza nango d'accord te mais la place suki bazongela ngo sute je crois vite bazo sala tozo monter commission moko ba sportif parce que ba discipline faut ba sportif ka bazwango pour ba non sportif ba oyokate donc ba discipline faut ba sportif tozala ya ba congolais en partenariat na ba commissariat to ba ne to ko finir ba makambo eza nango simple to si toza déjà na kata commission ba mettre bela mikolo ba vanda ba monaike et comment que ne mabe lobi to luka mort dome sala mandenge sala ma Bruxelles ba ti mutumbele akufi donc toza déjà na kata commission mo zo sala on va frapper dur cette fois-ci pour na bana o ba meka kolonga na makambo mobile ya solo azolanda nga so za na mwasi na sala makambo intérêt na ngweza nini o mona mwasi na sala makambo bo atikali mutakala sali boy mais bo vai na ndako bo tala ngona bana je crois que à moins que mutaza la normalité. Et ça, je condamne ça. Petit Nangami José, bon rétablissement. Tant qu'on est normal, et là, il faut que porter plainte pour un d'accord. Il faut ouvrir plainte vraiment. Il y a ma casse, il y a un avocat. Comme ça, sort nango. Et ça, la maman, la molle, il y a un nengo en apo. Et ça, c'est un feu, boyo kanate. Boyo kana soute, boyo no kana tribunal, kuna na moni olegabie. Liloboana déjà et kei suko parole fort nini ozanango pona bat oyo basali réaction à bongo parce que tout le monde a payé à 2 minutes et les cas n'ont pas qu'à rappeler tout le monde peut se à mi José et l'équipe et donc oui mais yango nazo ça l'état Igor na habité so akenda ko funda 2 minutes je le salue en passant petit nanga il fallait ba funda problème nanga ezali congolais za naïf dembo na lobaka likamo même na ba sportif na zongelo parenthèse amukenga lobaka soki sportif abetio na poto kotika te dembo kweya ndenge ba betio ndengo wana ningo kweya wana luka mutaka ngo photo benga jise papa kanga photo ni na lali yao bakangi oke luka médecin on tanga kotala ba yebiso na terme technique lingolo ba nini ningo kweya no mona o ezalaki likambute oke luka avocat et bila ba mettre baza na prison le ba komba pasteur na prison ba mettre wa Congolo mona ozo ate bana ba Congolo ba lettre bilamba ba Zairo ya ba Zairo baza na prison kaka pona makambo wana ofundie comme ça l'état a okata likamona bien lobby akozongela te ba ko pese ba mzuzu 200 mètres to akotika la ko mona no isute tuno ba bakanga bango ba yebisa yo so beti dembo boy bokomi na l'état bakoso mukolo demba ko baka yo kutana na dembo boy bakangi bazongisi na prison donc il faut to komana on a niveau na po to apaiser
Merci beaucoup, Maître Chouamboma. Donc, le sujet Zali, donc, le sujet Zali déjà, affaire Fali, Ruinda diaspora, vraiment, et ça, Ruinda, Motezo Pela, concert, il y a Fali, Toyebite, Soki, Makambongo, et Tozo Kenango, Nandegeni. Yo, aux allons côté, il y a Kota Fali, to. Non, dans le banano, les Congolais sont Zolandangai et Dembo. Naza Congolais. Naza une organisation mon côté na makamba fali ni na sécurité ni na protocole ni na nazolo en tant que sportif et en tant que congolais naza pour 400% conseil réseau bêta et puis eko bêta le 28 ils ont bêta ya kitoko na lokuto mona conseil na ndengona te le 28 ce que beti après Richard a Olympia nae donc to conseil eko bêta facilement yo connaissez bato ko bank sa bato bano ba 0 bola ta bilamba ba 0 bano ba 0 bola ta bilamba ya impero ya kalo. Non, je crois que mon colon le 28 premières années dembo pour ce droit ba mono ndebo yoke na brutalité ba mettre baza divisé na eza démocratie mais to que desco na réflexion to lo baki kiso kabila fa longo na pouvoir pour musique ezonga certes ça ki bon na ndenge baza ko mba nzema mabe batika bana mitakala tout ça bazo cha basi bazem dembo et bela ba pousser to nga ezotambo na Château Rouge na musuna mone na gare de midi côté ni ya Bruxelles kuna ba misemba che bazemi wana ba comédien ba pasteur non ezande bango moko batatana bazolata ba polo ba musicien wana bomi musicien na ndako lambeli semoul conséquence fa bimana mama ifa bimana bana tika to lo baboye opesi mbongo siko lelo soka ko mbongo na zako pesa e asombinda ka komi mutu beaucoup mine jaloux pona nini dede fali ayembela kabila te fera ayembela kabila te héritier ayembela kabila te innocence ayembela kabila te parce que bozo boye ba beta pona nini na tuni ba congolais ba olanda émission à travers JC Mwanda na Dembo bo pesa nga différence entre maître Gims na Fali na moni Fali azaka tchadien ou bien azaka pakistanais maître Gims na congolais pour comment maître Gims a beti facilement dans stade de France sans problème na moni bitumbe bimité na moni mutelo batu ba sepeli siko comme na tour ya Fali bolobi ke ba misu ba yibisinga bio maître Fali azaka na tozana problème ba bazaka na kisa to tona problème ba congolais parce que Fali moi sinena bana bazao afuta ka bempo azana ndako maître Gims so uta kisasa za mwana yolo siko pona ni bo sala ba biloko ndengwa na concert mama qui do journal ba okuta biso wana bano amike ba chama kele wana ba ko bima mbesi ngo pe ba entrer ngo zaka mi balé so moko ba ko bima lokwa ba ne ba chaka milinga na kata li dusu na li dusu ampoko ko mwande ba ko kima et puis ba ko bunana ba nani na ba camerounais ba ivoirien ba bunana ba malien pour ba ngombe so ba billet ko le ka ba ngolais bitumba ndenge wana ba congolais journée wana na si ekozala déjà makambesili mbala mo conseil reza na ngo ba se tracasser na bango tezali ba to so maki ba billet mama boza la calme à moi que question monsieur ezala. Merci beaucoup, Maître Chouamboma. On se retrouve donc avant-dernière question déjà. Non, dernière question. Parce que nous avons la président qui est là. Il y a la question à Souka, discours à président OAPC qui est à Londres. Tu es bien ambitionné surtout réaction des Congolais. Oh, Banyamulenge, Bazaba Congolais, Banani Boy, Félix Assali Mabe, Boyna Boy, critique envers le président. Il y a raisonné même pas que on a un homme d'État en Bocanabiso, doit représenter Bocanabiso, mais la critique à modèle, on a vraiment. Yoko Lobani. Des monations le soumuke, pardon pour la Makamabano à Zairo à Bercy. Au début, le 28, on a payé Innocence Balouma Robeta en Espagne. Le 28, on a kaka. A Robeta en Espagne. Innocence. Yoki Moutazolo. Pour aller au bate. Moi, c'est moi lobby. N'a coûté innocent aux autres qui paient et sur la Rwanda sur l'école biso kana fali. Au second niveau pour batnazo que apprendre bateau les 28 au kaka fali à Robeta. Ils n'ont subi pas Robeta en Espagne. Dans ce liwa kende bakaboli. Bakaboli bakende peut tout la ba vidéo Espagne. Et puis tout ça la mission na biso et Nino ce qui Nino boy. Azapet congolais Nino. A Robeta appelle même le 28 wana. Nana zoloba. Mon pour ni muté ma be andengo bandeko na ngai vraiment to kota na ba terrain wana te moi je crois que to raisonner ndengo wana to tika on basala misala na bango je crois que ça et ko longole le côté et ko changer vocal mon côté na Congo Kabila pas et Félix pas ko longona yeto be ko changer a vie na yete po fallait à Betty Bercy mais par contre to ça la kit na lo ba likambo dembo so bo pesi le lo wera Bercy a rotondi sa te tala ba dolanda wera ba tata mikolo so ko pesi JB a rotondi sa te po azaka na master na mikolo o pesi Kofi pareil waze kwa mutura ngai mona ba to rotondi c'est zaka ba génération oya ba Fali Ferré héritier ba Inos ba Fabrigas boutique là bana on attend ça la musala comment vous se pela na ba Pisquare ba Arkeli ba tibane bebe mo lingi ba kongo na binote c'est là faut raisonner bon discours ba Nyamulenge na leli yango mabe na leli yango mabe bo se ba congolais ya moi ko ndima te baba Congo et puis yo saka mutala muka na mona dimbo yo saka mutala muka zolo eza la muka
Vous savez, Martin Fayulu, vérité des urines. Vérité des urines. Vérité des urines. Nalobi. Ah, des motifs c'est que ça. Mon vérité, mon soda. Donc, Makamba Banyamulenge, Félix a bien résolu. C'est quoi les problèmes? Banyamulenge, bake funda biso bazu ba avocat ya makasi. Bake funda biso na tribunal ya babenga ngoni na cour pénal international ke baza menacé na Congo, bazo boma bango, baza place à kovanda te. Si que Félix tanga ko le président de la République, il a trouvé ces documents. Mamsou bat baye bien ngote. Si ko tele oh, bato bazo ko no funda biso na tandis que bazaka na Congo. Yango mona le poto suki sa makambo to couper court bozaka ba congolais. Si ko no funda susu. Lokola bozaka ba congolais, il faut bino al abakisaki. Bola ki sa biso ke boza ba congolais. Pona ndivite congolais ko za mundu ka mande ko ne congolais. Ceux qui boche makamanenga to ko bino e bana ndenge nini. Na 1900 e bana na ordre ni ordonnance signée numéro 71/020 na le 26 mars 1971. Papa Mobutu mutapesa Banyamulenge wana nationalité en masse en groupe bakoma ba congolais. Mutapesa Mobutu azalaki te. Bato su ba sepelaki. Yango to mona ka baba o mona papa moko azaka nani o ba bisimakara baba o mususu nani azaka na la police wana bana bango ba papa na bango nde bazalaka o bazwaka nationalité na Mobutu apesaka. Après quelque temps, tant que vous avez un comité central, vous avez bateau parmi bango, bamisu va commencer à la danger. Nous vous avez retiré verbalement, non écrit. Nenga sala qui écrit na le 26, a sala qui a écrit na ninité. Alors, les lo oyo, toute la réalité n'est monde des autres tambours. Parce que tout ça, ba français na ba française ba alia. Ba roboto la bino bi que vous avez congolais te. Vous avez français te. D'ailleurs, écoute français on peut to kende pas na o la na belge yango ya mundele bobo uti wapi. Yo belge pena ningo la ndangana yo belge solo tatala bino ya belge munde lazali tela congolais na sa français yo pena ningo zana tatala bino français munde lazali na États-Unis kuna est-ce que tatana bino ya munde lazali azati donc tozu yango ba pesi to so vivre nango. Je crois que eza eloko moko toko si j'ai moko très dur me faut totalango na pesa bino exemple Mamadou Ndala oya bundaka pona biso na Congo wana o autokufa wana azaka nani congolais d'origine sénégalais. Est-ce que ça congolais? Sénégalais. Asa congolais. Kasi Banyamulenge ozoruka bangwana. Mais du fait que zo bunda pona biso bomoni malam. Ce qui ba telemeli biso yango to telemela bango. Eling Banyamulenge za tribité. Eza bangomba moko ezala kuna place bango bakenda ko bokola banyama na bango bangombe na bango patirage na bango nde bango bazo ki forme connotation ya Banyamulenge za tribité. Mais ça bato bongo. Mais baza d'origine rwandais, ba soudanais bazali, ba malien bazali. Au monde ngezali bazaka bango mokote ezaki main d'œuvre oyo bazako zo po ba congolais à l'époque na Jekamine balaki ba feneya ya wazo ko main d'œuvre po na osana Jekamine ba kota tata na ba bota makasi on ba bandu na la ba bima ba tebele ba bima ezaka ba rwandais te mais bato wazo constituer biso un danger ça ba rwandais un danger ngo bato ba osala ko ba komo senga na mabele c'est ça le problème bino boy ko vendre pas na biso biso to vendre ka to ça ba français na ba français ma française yo que le boté bo pesinga français nationalité na vendre ka na Lille bako boaka yo so côté à Saint-Brieuc etali to keno vanda ko les mboka ba boaki yo c'est ça les points tozana bango ba se conformer tozana mala mukolo bango ba ko se conformer te bako kuta biso toujours na nzia na bango mais ce sont des Congolais. OK. Maître Chouamboma, donc ce qui c'est vraiment émission na biso un mot de la fin par rapport à on a surtout tout loba na pour aller na boina zotami des mots na les émissions no mabe tam tam vraiment na mon émission du tam tam du moment en tout cas na JC monde en tout cas bokena on ka boy soko lekia wa te c'est quoi sportif te ouais o ngai na sa judoka ngana za boxer ngana za karatéka awa ndena tam tam na sina leki pina ye na lobby boya ko contredire ngana ozela bino na kolanda bino chaque jour ba no lekao na trande bo contredire. Merci mingi na batu balandi biso de partout. Maman de 5 Carmel et Carmelia, Christy Vimboma, Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris. Merci mingi na petit na partager la vidéo na site Chamouina na Grenoble. Mbote mingi na Peter Kachama, merci mingi na Mami Kankenza na Toulouse. Mbote beye na yo, merci mingi na BBC Fungula na Louvière. Merci mingi na ba sportif nyoso ba Holanda nga pona banalise na ngai. Ndenge na lobby awa zo eza point de vue na ngai. Ngane na omona bongo. Vraiment merci mingi na ba balandi ngai na pesi bino mbote bele to ko Nikolanda. Merci beaucoup. Merci vraiment pour nous répondre à l'invitation. Donc, on a libéré déjà.
émission ici to suki si awa cher ami internet vraiment to comme na suka ya émission na biso na sima caméra to sala ki bongo na JC Mwanda donc émission na biso eza tam tam du moment na chaîne na biso ya YouTube JC Mwanda TV o a présenté émission eza bongo Demba Wemo moi ça mandefu azalaka moko na Paris pour na ba remerciement na opesa déjà ba mbote na Dipiron Chungura maître Cortel Misisa Mimi Love Bungu ma sponsor personnel donc Silence d'or HK na pesi sous jus d'orange la princesse du trône Mamado na Belgique maman Petronelle na Belgique donc na ba fan to ya Demba to kutani bongo pona mbala ya sima merci beaucoup.